ngai bajeyi na ngai eza penda ya kokita vraiment pas tellement eza sikoyo batonga oyo nazwa tellement ebele yango nde esalaki na se ya lokolo na ngai na se nde ezala mwa mokie mais natambola bien naza handicapé namona basikoyo neti ndenge wana azosala bongo donc azogene ngai donc il faut penda nasala action moko pendapenda mpo famille na ngai pema bamonake nasala kaka des autres surtout na moto akomaka na niveau wana vraiment naza na dégâts kanda makasi. Est-ce que koma place one tu vas dire que na ville tu as déjà point c'est au commandant côté koma place one te devait ça déjà des désespoir mon kobo c'est que c'est le moins gravité na vie na yo quel que soit handicap aux anango quel que soit difficulté pas au monde nango souffrance nango faut osa isa o balwa faut avoir la foi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bo s'abonner. Bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti pris makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone. Avant l'émission Oelelo, bien sûr merci dans Mutumoko, commune BK, triple option, de Gonanga cousin nanga, membre famille, collabore vraiment, je pense bien, voyez bien, merci pour souper, pour mbote makas na Moïse de la presse, Moïse de la Terra Nova, émission Terra Nova, Moïse de la presse, mais mbote vraiment. Plus particulièrement dans ma Sylvie Mode place aux akuna vraiment na Allemagne ma Lili ya mikolo na habité ça bino mais mbote vraiment Damaris la grâce divine TV vraiment ça toujours la chaîne wana cette émission tu le bengata ne ça belon peut-être cette émission kuna la grâce divine TV tu sur cette émission te na la chaîne vraiment et ça a plaisir makasi alors nous de l'eau na yambi comme d'habitude na émission na parler aux handicapés. Sur l'émission comme d'habitude toujours chaîne oyo bo bateke il y a handicapé et la chaîne na bango ko chaîne handicapé mais c'est pas ça chaîne handicapé son nom besoin ni le handicapé mais toutefois il y aura d'autres choses il y aura des émissions des interviews des émissions belé quoi dans cima il y a chaîne oyo bo tout le monde en vraiment alors Beka font la caméra tout le monde invité un biso bonjour maman. Bonjour. Comment on a se présenter? Comment on a Maman Bernadette Irunda? Maman Bernadette, c'est notre maman Bena. On peut dire. Bien on peut bon maman Bena. Ah moi grand yebi hein. Alors maman Bernadette bonne santé. Santé Zamalam. Alors maman Bernadette to yembié il fait ça personne avec handicap. Ce que moi histoire na mukie ndenge to moi handicap le colo, ne comment qui na défaut oyo to bien handicap. Bon nakomaki handicapé oyo nazalaki na âge ya nde baparent na bandolo balanga nazalaki na âge ya 6 mois ebandaki ngai lokola mwa bibo mo boye ebima ngai lokolo alepe ebandaki kovimba après baye kokenda ngai na banini ya
ya batraitement ya nini ya centre mpona nini ya polino nde sikoyo place handicapé na nga ebandaki sikoyo tellement baye kosalisa nga na banini ya bokoko esimbaki te baye kokenda nga na nini ya san ya wileri batonga nga na tellement elekai mingi defo na ngai ezali soki otali nga bien omona pendaki ngai bagei na ngai eza penda ya kokita vraiment pas tellement eza sikoyo batonga oyo nazwa tellement ebele yango nde esalaki na se ya lokolo na ngai na se nde ezala mwa mokie mais natambolaka bien naza handicapé ekomeyaki mpe baparent bazalaki proche na to babayaki yo apoza bakomaki ozwi pome na lokolo na yo wana basusu baparent so bakea babaye na bango te babayaki ngai tantoko vraiment bazalaki approche na ngai kopesanga baconseil susi nazalaki mpena kolela trop mpenza mpona yango ngai na kotambola te ngai na kozala boye te babi te okotambola mais ntango banda kokourage nga bongo ngai azalaki siko mpe na zwi mpe maloba na bango nakomi mpe koyebisa baninga na ngai ngai vraimen na kotambola ngai vraimen na kozala makasi naza mpe naza makasi nasalaka nyonso vraiment mama bena asalaka na ye nyonso asalaka nyonso mais quand même na quartier mpe sovandaki na bato ozalaki gêné te vraiment mwasi po basala mystique omaka komaka mosusu soni mwa gêné bandeko na basi bandeko mibali ye boso sentir ndenge nini eza proche na bango bon approche na bango vraiment na baninga na ngai en tout cas vraiment banda kolinga ngai nazalaki kolinga mpe bango tozalaki bien na bango oyo mibali vraiment bazalaki kosepela na nga makasi tellement nazalaki courageuse banda kosepela na nga na elobeli na nga na ndenge nazalaki bapropre na nga bantuka vraiment banda kosepela na nga makasi jamais ozala bato akandakanda fort yo so moto ameki bebeki pa ete soki mpo ozali mpe bongo ekokola nazalaki kanda me mama na ngai azalaki toujours kopesa nga conseil kobundaka te mpo oyo ndenge oza wana oza mwana nzambe soki moto afingi yo to alobi no mabe kolinga te orépondaka ye mal fo orépondaka ye bien ke na ndenge ya mabe te kolinga mpe te ozala brutali mpo oza mwana mwasi abonga na bitumba te ekosala yo bien te na vi na yo omona mibali bandokima yo mais approche na nga bazalaki mpena toujours kaka mais bamisusu baza koseka so baseki nga ndenge wana en tout cas vraiment nazalaki très colérique ya makasi okanda na utamini wapi bandika utamini na wapi yaka po moke ya valide aza de makolo yo oza defo kanda na yango bopasaka lokwa na mbala moko en tout cas kanda vraiment ezalaki mpo ye lokwa aza makolo aomwa lokwa ndenge azogene ngai ndenge azofinga defo na ngai ndenge etamboli na ngai nazotambola azoloba na ngai bon mpo ani yakendaka ndenge wana moteke yakendaka panzi ngai bi naomona basiko neti ndenge wana azosala bongo donc azogene ngai donc il faut mpena nasala action moko pendapenda mpo famille na ngai mpema bamonake nasalaka kaka des autres surtout na moto akomaka na niveau wana vraiment naza na dégât kanda makasi vraiment mabena vraiment mutakanda mtu matate botika dotika ko déjà ya soute te nabunda soute depuis nabunda 1997 ya ti lelo nde kokola na ngai wana ezala kokola merci ko lelo natika na mal chance obetaki baka mbasuka donc dana mal chance serane vraiment to continuer ma Bernadette ma bena to continuer mission na biso parlons handicapés parce que peut-être histoire ya vie nae ndenge handicapé zo qui je pense bien chance pe mama polio pe si là et si là je pense bien et si là et bébé si bate belé nzoto polio wana je soki mobutu ça zako pa mobutu te par hasard bébé si bate belé nzoto vraiment polio wana batonga wana tout ça parce que l'état sera vigilant covid est awa ba vaccin liboso ya président Rabiki azaki convaincu te vaccin wana tala ndenge makameza na mboka oyo tu ba ba faudra soki le kwana président faudra du problème Kinshasa donc tout ça réveillé te bon mais c'est passé en mboka na biso ba tonga mabe ekota awa boye ba teke tonga mabe ekota sika ezu bato BBC bato vaccin mabe uti ko ya awa vaccin wana ya madame yemoko kolomboka Rabiki azaki convaincu te vaccin wana bakisa mabe koya pharmacie contrôle répété bateka bakisa mabe bato bakufi biloko mabe ekota OCS soki nini yango wana et contrôle biloko te rien du tout ça que biloko moko te biloko basoso oyo soki epolaka soki opo bateka bakongole bakino a contrôle po ma contrôle na mboka na biso eza te suivi soki eza te kutu biloko te
Il est côté. Au moins, ce sont les gens qui m'ont na tongo, so comme na 12 heures, et fio tiki comme ya. Mais bon, les choses sont même choses, beba. Déjà. Comme on commence à le so king ah avant qui was mbongo. So ma tembele ah bon de l'autre côté. Là so la so. Alors toi pour sur émission bis maman Bernadette. Maman Bernadette malgré qu'il handicap na yo, moi si ni au saka na vie. Ngai naza modeliste. À part modeliste nasalaka musala ya nini ya tricotage, nasalaka nasala pe esthétique. Na centre ya mama Efilon na luozi wana na tonga nanga pe nasala msala nanga nyonso to ya maboko kuna quand même les kanango pe bien moi ba kope ya kanango pe ba kope ya kanango na ndako pe yaka apa wana na ndako mena sala ka penza na makasi na ndako ba bilo na sana mwa ba matériel ndambu na luka ka place na organiser yango na bana ko travailler place ezate nasalaka na balabala bongo bato baye na singa place mo na coin wana nasalaka na tie biloko na nga nazozwa kotoni wana yana koto zone moi placement donc placement au exposé biloko na yo na coin nazosala pa kote ba pongo love wana naza lokola na sollicitaki pe mwa muke na mwana pongo love alobaki nzambe asunga ye soki akomi prêt akoya ko soutenir biso mais tozaka la libanda wana yaza poto te yaza awa comment nani comment na mama na bose kombo na vraiment et ça malin vraiment mon apport on l'offre sur soutenir maman Bernadette c'est un projet de soutenir structure union sur handicapé un projet tout ça t'es madame artiste et musicien beau c'est ceux qui $1000 $1500 quand il banga il y a quelques secondes peleki nango le bien so baigner sous bongo ouais nan vers après mais handicapé peut-être $500 à pamba je vous dis $500 je me comme le conseil là au camp peut quoi engager un décoller handicapé quoi engager bango jusqu'au au champagne il y a 2 balles au ça ambiance à 3 balles par jour on dépenser $500 so peut c'est quand même tout $100 t'as 100,000 francs vous avez $50 à Pamba et Kinshasa est-ce que m'a bête elle m'a bête ah Kinshasa il y a pas si kaka il y a pas quand même soutien père quand on peut pas wana soutien père quand on peut soutien ya ka penza te et ya ka telo te question na bossa une question na ozana bala na bana wale ba répéter il trouve ça mystique maman c'est plein fort le roi Élysée non quoi Élysée donc c'est un peu ça na bala naza mama bana 7 comme na mama Bernadette naza na mobali azati azana voyage vraiment quand même félicitations handicapé bakabazadu voilà na bientôt la mieux désespéré bino vraiment basa handicapé ka bongo donc message ni ko répondre bato ba makamwa pona bino handicapé basa handicapé to bala te poani na bala naza na pena bana nanga bana 7 on passer message bon ni pas bato oyo babula ke ba fi o baza handicapé bako bala te bako considérer des pas mibali message ko passer ba elo no ebisa bango baza na patience moni eloko oyo nzambe alobi ke totika baboti na biso mutu nyonso to oyo nzambe asali na mokili esengeli abala mutu nyonso esengeli abota neti nga na bota yo mpe ndenge mpo kobota susi na yo epai na yo ndenge ozala na fozala na maye kokanisa ke nde naza bofuna bala obala obota kozala na susi moko te ke okanisa te ke nga na kobala te na kobota te zala na susi wana okobala kobota zala na elo na yebisi bino kaka nde yango wana bozala babani kasa bozala kolembalemba te bozala kondima bozala désespéré te na vie aske ngai nako eske ngai nakokoma place wana tu vas dire que na vie tu sais déjà point c'est okoma nango te okoma place wana te devait se déjà de désespoir moko boye c'est que au sein le moins gravité na vie na yo quel que soit handicap ozanango quel que soit difficulté pas au monde nango souffrance ozanango faut oza balbaka faut avoir la foi kondima ne loko osala kondima loko osala et quoi avancer c'est ça ce qui est important surtout pour nous comme handicapé surtout pour les basi ba ozaka na ba la tête sa vie na kanena limoni non tout est à compter quel que soit difficulté ozanango
quel que soit handicap oza nango wana yeba ke ni tango no pe ekoka so ekoki obosa nyonso to et puis oyeba te que oza kuta handicapé il y a autant de femmes ba handicapé bazali wana tu vois donc il y a temps ekoka on peut comment se passer malade c'est ça biso pe bino pe mi ba valide peut-être ba aventir peut-être ba aventir ba fier ba to handicapé o zo fier handicapé ozui o non ah ya zamto ba guna ngate ko bien ko lia on matembele to bona ngoni oye on so se fait bien qui to ko kunu bi ke na petit toi na bien moi message na WhatsApp na Facebook ouais comme na kita sabwe o bo sa numéro fi wangwana o ya mto ya mta jardin ngate non totika iloko wana so que yete parce que il y a un gars dans toute RTN ici je peux dire c'était comme chaîne la fille là mon bal à valide à ça la rattrape puis la fait aussi travail pendant la dame aussi travail elle handicapé la chaise alors ni échanger babala na maman ngatsho ba babala na ni échanger le moment chez na fait la mission to ba iloko que ceux qui sont fiers de handicapés considérés linga ndenge seyenge pese bolingo azango posa pese affection attention na temps azango posa ngwana ti vraiment to sungana to ça maman ben to presque na suki émission biso mais to betement soma mukie bandicapé bandeko na bino pe obaka na senga bala wana yo mo bona ngombo isa kondeni en tout cas vraiment ngai na sepelane loko wana ti po balobi handicap pourquoi babengi handicap eza na nzoto eza na mutu te mutu nyonso tu oyo ayebi ke aza na handicap ayeba ke mutu ezosala ke handicap eya na nzoto ntango omoni batia centre wana ya mamoseka po bato nyonso tu balakisa bango mosala oyo okenda kotelemaka na nzela esalaka nga gena surtout so vraimen nakomi ndenge wana mwa pela moto mosusu azotala ngai azotala ye moto avandi azosenga donc nga vraiment en tout cas vraiment nasepelaka nango te nakoyebisa bandeko na ngai ndeko yaka na centre mwa mamoseka oya koyekola mosala okozwa salaire okozwa mwa nini okozala mwa bien activité oyo koyekola wana ekoyede yo na vie na yo mpe okozala malamu tika bavie wana ya kosengasenga wana eza malamu te ezobimisa nini eyokitisa bandikape mpe na nini na biso ya batieli biso ya nani ya nini ministère na biso eza soni malgré tout nanu atravaille te mpo nanu akuti eloko te fo tozala elongo tolongwa na biloko wana mpo biloko wana ezobimisa biso bamandia ebimisa biso ntina te ebimisa biso bien te bato ebele bazoconsidere biso te metoa bato. Est-ce que vous avez des sensibilisation pour les handicapés, surtout vraiment qui est bosenga te boya. Est-ce que vous avez des idées de sensibilisation pour les handicapés? Wana to bato salati. To sala ngote mais to mais na mutema na bisoka to sepela na ngote so mwende kunanga o vraiment nazala na ye na ebisa eloko wana en tout cas vraiment faut tika ezala bien te. So parce qu'on dit pas ça très à l'aise, ça calme, il faut l'état sereni. Bon, ba misusu l'état ko ikopesa ye makoki. Mais mbongo wana omuna tamusu charge ya ndaku ya batu bana. Et puis quand on le bien que mibali babotsaka bango bakipaka bango te donc akomi na charge moko ebele aomona ke a travailler na mbongo wana ba PC charge wana o azaki na ngwana akoluka mbongo wana eluka esili ale omona ye wana atika isusu main vite azongi suna babala akomi ko singeza kitoko te. Vraiment l'état je pense bien aux gens à charge à ma case mais il faut prendre ça irresponsable franchement sans matière sans manger de mots. L'État congolais est irresponsable tout à fait. Quelqu'un est responsable, après sa dignité est bien respectuée. On est responsable, après ça, l'union surtout est à la droite. On est responsable, il y a des bêtises dans la salle. Mais chez nous, tout est permis. Mouibi, permis. Corruption, permis. Lokuta, permis. Soda, vous m'avez dit, il y a un cas, il n'y a pas de cachiné, permis. Pays nini, pays nini. Social, boale na boale. Celui qui est souvent, il n'est pas 500, 3 bannes. Parce quelle sorte de pays? Pour ça, l'État a tout à main. Surtout les handicapés. Pourquoi ça rejeter? Pourquoi considérer à Bangote? Oui, je vois centre orphelinat Zali, centre
vieillard ezali mais les centres handicapés eza wapi maman Irène asili biso ne papa pour le bac de Saka naie à sa recensement il va handicapé ça tu peux dire quoi rapport moko déterminé va centre handicapé dans chaque commune dans chaque quartier et puis dans chaque district là combien toye bango pour ça idée que ba ke a ba bazaka belete to tshaba biso to réhabiter place oza munene c'est comme ça mingi baza Saint-Anne wana bavanda église catholique l'église catholique yepe ka ba porte na ba sukapi parce que l'été ça charge na il faut bakvanda na maboko na yo alors tout sunga to salisa na mboka na biso ba député nyonso tout et puis vande bo vota kapeti ay to vota kako suko batawa ka panu ba sabino ni nango pemle bandika ba pemle bandika baka kopesa biso ka bapromese omona mpe bayeboye bapesi bino bapromese baréalise na bango yango te donc badepute bazalaka soki moto apesoka voi na ye oyo eza cher ale tula mwisi ya zaza ofokoli nzela ayabeka tula mwisi ya zaza c'est pas bon tome mpe kobongisa eloko wana ne badepute boza wana bwaka kwa ake na base ka na tv c'est ça discours politique bosonga nde bato malgré bino badepute mosali ezalaka kovote baloi mpo te bongisama kame bandika mpe baza mposa bovote baloi mpo na bango eprotege bango lomo ndenge bato oyo équateur bamikuse bapigme bayaka na semaine nationale mpo bovote loi na bango nde bandika mpe jour ezabe bakoyela bino mpe semaine nationale wana bavandi bino ngoba ti bakovote loi na bango mpe jour ezali bokomona yango bokomona mpo bapigme bayaka ti bavandi bino ti bavotaki loi na bango bapigme mpo eprotege bango et puis vous aussi boyoke jour ezali kaka bandika pe bakoyela bino wana pina libanda loi c'est bango bo voter yango pour protéger bango surtout loi makasi za loi au fait bo voter pour ba secrétaire général na bango surtout loi wana nde loi c'est binoti loi c'est $500 non silité hein loi congolité non silité il y a encore d'autres que loi koya au fait bo c'est pas responsable pour te répondre na biloko no surtout wana alors maman tourne sur émission ya biso message sur ko za nini message nanga soki ezali napesi kaka mama Sylvie na tout cas merci beaucoup na ndenge ozotika biso bendikape te ozokanisa biso vraiment beaucoup napesi yo mpena merci mingi kotika biso te ezala na biso elongo mama mpona bato oyo mpe baza libanda mboka oyo bakoki koapporte mwa aide mpo na bino eza ni message nako pasele bango mpe mingi mpe mpo ozali mama moko odepuyaka na yo bon basunga biso kaka baede biso handicapé vraiment maman eza eloko bati je pense bien la majorité alobi dans émission oyo bosunga bango bo apporter bango pe un plus bosunga bango tellement so eleka malamu baza badon ebele na baki émission so eleka wa moto surtout oyo akoya na ida malamu mpo ba handicapé a hésité te combien maman Sylvie a hésité te contacter et puis nous avons besoin que notre émission eboleka na ba chaîne télévisée mi ba chaîne TNT comme dans Belawa et la juste que tu les ramènes à YouTube tu vois que tu dois moi limiter quelque part d'autres personnes vous avez mégaté division de l'émission mais vous là-bas en Europe quoi wifi ça nango gratos je peux dire partout wifi ça nango chez nous ici wifi pour moi nango ram ko tataka wifi na iniki na pambawa bala biso a créer biso pa makaka boy to profiter nango te ala bosunga bango et puis to sunga vraiment pour tenir ce comme notre structure beka toi pour ça soutien pe ya bino nyos ba libana vraiment malgré ba outil to ba matos nyos to ya beka izika kala ndaku na ye to bien pour ça to ya sunga biso te moi machine moi caméra moi za ko na poto vanda nango moi ka poma mukeza tina biso to bongisa biso yango to bongisa yango et son moi micro moi boye moi triple moi za nango na parler na yo tinda et de biso to ra pour ça bon gâte même pe ce qui est matériel. On a besoin. Et puis moi, votre humble serviteur, nous avons besoin de votre aide, votre soutien, votre encouragement. Notre égard, et ça m'a vraiment sur une émission vraiment, et comme à télévisé, c'est juste sur ça, et on va être télévisé, pour cette même émission, on va la TV, na ou émission locale, vraiment. Et pour me contacter, c'est des WhatsApp, Facebook c'est un peu difficile mais si tu contactes Beka na numéro na Sewana à Roib Sanga puis numéro na moso obenganga personnellement c'est plus 243 82 45 45 579 là c'est mon numéro plus 243 82 45 45 579 donc c'est un peu ça donc là c'est mon numéro parce que le téléphone ça il y a un WhatsApp ou fait BP ko tapete faut pas moi qui a soutenir ngai moi téléphone moi il y a bien je vous montre mon téléphone t'es boka et quoi ngai d'ailleurs marcher sur bien té si moi que téléphone a bien tu n'es pas un complément téléphone au iPhone non on sortir dans un téléphone ils a allo côté WhatsApp côté Facebook c'est mieux
eleki nango alors so oza pe na aide wana oza libanda osepela na ngai oyo idenga mpo etali chombo ikoza difficulté nango c'est pas aussi grave obenga numéro na numéro abeka eza sitoma suivi a contacter nga facilement nyonso likamo malamu. Merci à tous ceux qui ont émission oyo on s'abonner puis on jusqu'à la fin pour que vous avez vu tout avez voir quelque chose dans Soukat. Moi c'est ACP là. Vraiment tout de bon prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Sylvie Lokeba. Bolingo ya Bendikape. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya bossa abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Lokeba Bolingo ya Bendikape Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bossa abonné, bossa abonné, bossa abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo pe makambo.